Salut à toi, Amanda Fezabondo. Bonsoir à toi. Dominique Ebilonda, bonsoir à toi. Toko Takotato Solola, ma solo, Yalelo. Anelka Christian, bonsoir à toi. Bonsoir à toi ma sœur Petronel Benz. Bonsoir à toi. Bernadette Moski, bonsoir à toi. Ritemoza, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Toko Takotato Solola. Toko Tato Solola. La vie du public. Toko solo la volume si pour moi réseau ningi za la kaka to meka ko solo la mukeli kam oyo bandeko mbote ezuma mikolo to monanité et Didier Masuki je suis de retour na masolo na biso ningi to mesana ko solo la nzamba pambola bino nyonso obozo rata ko na Didier Masuki ni mission na biso ya sauvons le couple congolais bandeko to yeli sulu le ko solo na bino likama ko sauver ba couple na biso. Merci José Moleiro. Bonsoir à toi. Émission dans le libre bandeko numéro ya WhatsApp ezali wana o akoyi ko benga pour ko intervenir. Ezali bongo 0041 77 963 87 00. Bandeko esali pasi pona ndeko na biso ndenge akufi. Kasi ba spéculation ezali ko bima ndenge belé. Biso selon ba information aujourd'hui bandeko langa ndeko mobali d'abord azamona matete ndeko naso défunt parti Luboya a connu défunt presque atiki biso azamona matete. Bonsoir Mèche Bochette, merci à toi Itamar, bonsoir. Bonsoir à toi Super Anita Lelo, vrai chéri na Lyon, ma femme que j'aime beaucoup, Super Anita Lelo. Bonsoir à toi, Naïbi Gozo Landanga la Musika. Ndeko na biso azaki pe musicien. Aza musicien. Oyo abana obete na groupe mo ya matete. Ndenge zalaka ndeko mbali pe ayepoto. Kasi bandeko eloko ni eze kosala pasi mingi na makambo oyo. Biso boyebi ke Didier Masuki na bimambala mode pona koya koloba. Bonsoir à toi le sénateur Didier Imbondo. Donc, Kisanga Ndonga Bantu, Guilé Bantu, bonsoir à toi. Tu l'as les deux côtés, tu yoki côté à moi si, tu yoki peut côté à Mobali. Didier Masuki n'a toujours vérité, tu yoki les deux côtés. Tu bani à côté à Mobali, n'a si bino qui a samona matete, abote na matete, azaki musicien, azande ko Mobali o alinga ikolata mingi. Kasi salut à toi Saddam Dickens, salut à toi. Saddam Dickens, salut à toi. Kasi ndeko na biso eloko nini to remarquer oyo toyoki na batémoignage ya bato oyo babengi biso na oyo tobengi ndeko na biso azali mutu oyo ezati po akufaki ndeko toyoki azali mutu oyo alingaki quand même basi mingi
alingaki basi mingi alingaki kozala bakopine ebele de gauche à droite abandaki kokoka kovanda mpenza na mwasi moko te selon ndenge toyoki selon banini biso bato ya Londres plus azali motu oyo abandaki kovanda bongo na Londres kasi eza pasi bato nyonso baza koloba ke akufeli mwana mwasi wana abandaki kozala na Norvège mais mwana mwasi wana azalaka na Norvège te azalaka na ville oyo babengi Onefos donc eza côté ya Finlande eza na Norvège te Onefos soki Onefos donc yango wana sali à toi Irène Love cri d'alarme Irène Love bonsoir à toi Vanessa Kiasuka bonsoir à toi abana bana na mboka na ville wana ndeko mobali selon ndenge toyoki aleki na basi mine akoti mabala na basi mine mobimba donc azalaki ndeko mobali oyo abandaki kovanda na mwasi moko te abandaki kovanda bongo na basi ebele abandaki kovandisa libala te avandi na oyo baboyani boyoka nanu boyoka nanu mwa biographie na ye mokie formule chaka. Ok. Dans la quartier Kwenge. Oui. Donc mon repère il y a présent que ça na azara awa. Petit na Gilles. Il y a fana na Manchester. Gilles chaka. Il y a comme moi la famille na bango. Oh my god. Donc orchestre l'orchestre wana quoi. Oh nzambe. Dans la vie à moi na mobali keka boy. Donc derrière Koutou, il fallait la musique. Oui. Donc ça n'a pas si ma casse, mais là le bon et le quelque chose. OK. OK. Donc ma trop quoi. Sikoyo idée na yo participer au pesa conseil nini po balobi pe kende ko na biso azap papa oyo alingi kokota bamabala alingi musala te yango ememeli eliwa siko conseil nini opesa mpona bandeko mibali neti yo oyo balingi musala te bon moi conseil ezalaka naza bino na conseil opesa te mpo nauna no pasi oyo akufi azali famille friend quoi aza na pire petit na ngai naza na commentaire opesa te bacongolais oyo bayebi trop bayebi mingi basaka babandi baosala baloba me ngai na bapesa conseil te mawaka na motema moko ya biso bacongolais akufi quoi. Ok, merci. Donc oyo loba bange donc toye kaka na sujet na biso tolobaki tokolemba te na likambo ya ndeko na biso oyo akufaki. Nazwi bapel ebele lelo na tongo tellement bozomona nga natalaki video nasalaki bavideo nalalaki te butu mobimba en tout cas nalali te ezolekela ngai soki omoni ozana moninga na yo na libala eke na relation moko oyo ezosimba te en tout cas ole ya koluka kosilisa vie ya moninga ole ya kosilisa moninga obie koluka kosimbisa mutu moko touche na vie obie koluka kosilisa vie ya yo na ya mutu wana esila eza vraiment kitoko te donc ndeko na biso aza vraiment congolais aza ndeko oyo avandaka awa na Londres ndeko na biso selon ba information sali à toi Marcel Kibasa ezake ndeko na biso akokaka kovanda na ndaku moko na mwasi mikolo ebele te donc na Manchester déjà aza na 5 mabala oyo ya koti pe oyo abomi wana eza pona bandeko mibali na ye kobeta vraiment sete po eza na bandeko ebele ya mibali na mboka ya poto baza ba gigolo ebele ya mibali na mboka poto balingi musala te
ebele ya mibali na mboka poto balingi kozala na basi 5 6 10 mpona nini akokende pa ya mwasi oyo apesi ye sa. Voilà bandeko totiela mwa stop wana po tosolola moke. Boyoki ndeko mobali akwa kovana na basi na ndako te, basi de gauche à droite, de gauche à droite. Tokoyano likambo mwasi après bandeko nanga mibali. Bamaka msusu so di masuka zoloba bopesa anga faute. Il y a des choses topesa na no basi faute te. Topesa na basi faute te. Comment yo mobali okwa kovana na basi te? Tant que le balika mutu na vivre au tira nzambe liboso bolinga kondima te. Chers amis internautes, ezala makamsus oza kebiso to yeba kate bande na ngai, soko za likamoko boye. Diama Sardoise Yolande Antela, bonsoir à toi. Noélie Service, bonsoir à toi. Soko za likamoko boye ekangama na yo, okwa kotika likambo wana te. Par exemple le kuta, ndeko nanga, yeba ke ekomema o tina kufa. Sokoza muto lingaka basi mingi mwana yo yanka basi ekomema ope tina kufa. Sokoza muto lingaka masanga mingi okwa kotika ngote masanga eti un jour ekomema yo na kufa. Tala ne wanso mobali boyoki wana bata Londres baza koloba akwa ovana na basi te. Tala muto azaka na Londres maki okuvela na mboka na so na Onefos. On est fausse, exact côté à Finlande, entre Finlande et Norvège. Salut Leonardo Moulembe. Ba normalement ba toko ozonga na no simalika mona zoloba. Oza na mwasi moko, vanda na mwasi moko. Bonsoir Jeanne Louis William. Oza na mwasi moko, vanda na mwasi moko. Salut à toi Irène Makese. Salut à toi. Vanda na mwasi moko. Ezaki yankete. Ezaki yankete ya kozana base bele mokili ebebi bande konanga. Mokili ebebi nango. Naloba likamo mokili ebebi nango. Mwasi musoke kuta nene bo oyebi te soka za sirene batine kotina mission na mokili po ayabo mane ka mibali. Oyebi te. Tokena kukuta kana mwasi olingi botuna nzambe to linga mwasi woni mobali olingi oyebeta dam na ete. Sokaza demo o batina na mukili totala ba filme lelo enzo ta sirene batina na mukili aya bomane ka bato. Ku famille est utilisée puisque un jour yé muto ya bomama na mobali wana. To tika kinduma bande ko mibali avant to kota masolo oyo. Oui, adongila. Tozoya. Tosololi pe na kote ya mwasi na kote ya mobali. Apo bozo emission bani na sola ki na bango. Leo to sola na Facebook. Totika na ki mobulu biso mibali. Tala mtauti na Londres. Bon, c'est vrai que bolingo est à la frontière te. Mais elle on est au sein na biso mibali lelo bande ko na ngai. Sali Amor Mputu. Mibali tolingi to mona ke biso to za danger. Que moi ça le monde qui nga bolimbisa vraiment pour na terme mobala mona que moi ça le monde qui nga na danger nga na beta 4 5 6 coups 7 coups babiloko ni bali toza ko melaka nga na mela ngote na mela ngote mais naza ko mitsa pour ça l'émission ngai na mela ngote j'utilise ma propre force o nzambe apesa ngai. Ndeko mobali wana abelaka na ye épilepsie te. Kota mwasi balobi bayoka jamais ko abelaka épilepsie, non. Apika pe crise moko te, non. Seulement que tant que sona côté mwasi alobi nini? Alobi ke tant ba kutana ki ba mbale bazaki ba mbale ningi zala ba vandi bazolia normal basisi kolia mais bon, voilà, basisi kolia c'est nini? Bakena mbetu ni bakena na mbetu. Mais tant bakena ki na mbetu, mwasi alobi ke asantaki mobali aki na force moko azala jamais na force wana. Donc mobali aki na force moko po bis puisque basi so za na mobali plus tout à son mobali journée za comme na force moko koleka mobali, moi il faut comprendre.
on comprend que noir Joe le ma la force mususu. Donc c'est-à-dire mobile a utilisé qui ba stimulant a utilisé qui ba stimulant ndeko mwasi ndeko mobile na yo mwasi olinga kotonda raté ndeko komi kobonza mibali komi kolinga amona ke mwasi ona mona kana za danger il faut na ba stimulant mais au melango lelo au melango 2 jours après au melango 3 jours après ozoboma nzoto ndeko nanga stimulant journal makila na nzoto yango eza ko sala ke makila mata ti pression mati tension mati muto sali AVC ou sali attaque suite à ba stimulant. Oh ankoro, oh mbonzi, oh nganamela ana muyanzi ndeko nanga. Ezako bo manzoto. Et ce qui le zate, et puis ce qui nous autres messages na ba stimulant, ce qui est zate, tu vas faire quoi? Na yebite l'on biso mbato lukaka. Il y a un temps pour tout. To koli. Osali mobulu, il y a un temps. Tia pour na vie na yo. Oza la mwasi moko, vanda na mwasi moko, oza yu mate. Oza yu mate. Ba stimulant de komi koboma biso mingi. Selon ba dire ya mwasi nenge alobi. Donc à sentir que mobile amele ki ba stimulant. Ba si ça ki na bango pe bien. Ba si si kosa bolingo na bango na metu. Ba bimi ba ko vanda. Ta ba ko vanda mwasi abani ko solo mobile na ye. Abani ko solo la. Abani sentir que mobile ko sali mo ba malaise. Mobile bani ko sala mo ba malaise. Abani ko sala ba malaise. Moi ça tu oh mais nini yango. Problème ni yebi ono et l'autre côté. Mais on a ça aza ko vanda. Donc tant ko ye ko wana azaki na mbetu te. Azaki na mbetu te. Tango ça ba malaise wana azaki na mbetu. Moi si kutu azui boxer mba azaki bolumbu moi si azui boxer ake kolatisa mobali alataki boxer au monde ndeko so mbali alataki tant crise wana ekoya ya makasi sali à toi Pati Bofondo tant crise wana ekoya ya makasi moi si abengaki police na ba ambulancier abengaki ba policier na ba ambulancier et que le temps siko azozela ke bango baya o eza information ya source le temps que azela mbila ya na ba ambulancier nde mwasi abandi ko filmer le temps que mbila ya ce n'est pas que mbila zalaki te abengi mbila te abengi ni te non abengaki mbila parce que l'état va la mbila ya bengi omoni so tanga bengi mbila zo ya ninga za ba pesa adresse baso ya l'état wana bazo la mbila mubali moi ça zaki paniquer nde abandi ko filmer boyoki ninga lobi ke ko sala nga boyete ni nango boye eyeli ko sala nga boyete wala mbila zo ya déjà na ba ambulancier mais le call la vidéo wana a filmer ki yango te nde batu to accuser la fille que abenga ki mbila te ou abenga ba pompier te mais abenga ki ba pompier abenga ki bango salut à toi contrôle ya ma vert abenga ki ba pompier nani ba pompier ba ye sikoto ya filmer ki yango azui vidéo wana kaka na minute wana tang ba mbila ba ke na mobali azui batali boye ba pompier. C'était déjà impossible. Yes, qu'on a un moment là où on a vu vidéo à Tinali de master na ye. Et tant ma kamboyeli Luboya. Donc n'a panique. À Tinala qui était pour partager. Ce n'est pas la fille qui a publié la vidéo. Mon ninga n'a même pas publié la vidéo. Jean-Louis William, c'est pas elle qui a publié. Il était. Moninga na mutu a publié yango. Voilà li ka munenge ezali. Salut à toi Edo Kassidimoko, mon ami de la France. Edo Kassidimoko, bonsoir à toi mon frère. Hein Katilandou, bonsoir à toi. Bande komibali. Tomekano quand même
comprendre le loco. Peut-être que vous avez tout le monde un sentiment que vous en avez bâti 5, 6, 7, 8. Pour qu'on satisfaire notre 7, 8, 9, il faut ça, on met la stimulant. Il faut mettre la bankoro, ana muyanzi. Mais ezo bomanzoto ne konanga. Ce n'est pas lui. Moutali bossa koufa na overdose ya ba stimulant. Aza le premier da koufa nango. Mingi ba kongo koufa nango mikolo yo. Mikolo tu ya ngonde zo boma mibali mingi ba stimulant. Mais pona binini po bino basi bolingo tonda te. Bino basi bolingo tonda te. Po mole ko mbalo aza danger. O ngana linga mbalo babeta nga 7 8 9 coups 10 coups. Nga mobali fo ngana na sentiment ki na do vibrer. Mais bozo yeba te ozo boma mobali ndeko mwasi. Dougila, bonsoir à toi. Lembi, moi Laka, bonsoir à toi. Pourquoi ce qu'on a dans mobile na yo moko? Ndeko nanga na somnu likambo chaque fois. C'est vrai. C'est vrai. Rapport et joue rôle na bolingo. Mais pas à 100%. Na ye somnu likambo oyo. Na tout na amnoka question oyo. Na tout na amnoka question oyo. Soki oza na mwasi na yo o mobile. Vous vivra bien pour me et que mon quoi ça l'accident a commis inapte na vie. Et qu'il ne peut plus faire l'amour. Oko sala nini ou moi si au mobile boboti bovana bokoma eloko moko et que moi ça qui a zuli bakomoko boye likama mo boye a sala accident et que ça so eloko te na vie. Tu vas faire quoi maintenant? Au boya et alors okoboya e tout tika ba stimulant de konanga. Il y a des médecins à poto. Il y a des médecins. Ma belle biso batamanga la to yo kaka soni ko kele pas médecin lo bake médecin peut-être nga la comme na ba éjaculation précoce. Médecin ngai na to ko sala bolingo te. Médecin ngai boy. Pourquoi to kaka soni to futa ba siran ça na poto? Va chez médecin expliquer médecin na yo. Et puis moi si pe soko moni ke mbalo za niveau na bo solo là. C'est sa copine qui a publié la vidéo. Diama bien mi balé coquille. Solo la moi si non bail la yoto c'est quand même ça fait mal. Tam de combat linga kufika boy. Abel a une épilepsie. Et ça ba stimulant tellement avant dans la moi si mon côté bas c'est belé, n'est pas talon de bazar témoigner. Et pesikie et c'est l'overdose makile et maté pour la pression et jourana mais si ça nous autres makila ba stimula to melak o ba ana moyanzi o ba nini et joua kana makila et puis autrement dans lelo mais après et qu'on rendre stérile et qu'on comme on a vu dans ceux qui ba stimula exact au constat rapporté na moi c'est et ba ne ko pas tu peux botika système ko linga ke mbaila nga sala nga boye ba sala nga boye po nga na mona ya za danger mais boza ko bomsa mibali boza ko bomsa mibali il faut jamais insister de stimuler chez vos maris ou chez vos copains. Donc ça va stimulant. Pour moi, ça remarque que vous la comme na force moussous. Donc, Azaki na yemo puis la copine. Te boye que dans ne ba lobby que soit disant que Azaki na ba Azaki mutu Azaki na ba copine est belle. Ne ba talon de bazolo. Mibali tout ça attention. Et bino basi o bolingi mibala ba gigolo. Bino basi bolinga mibala ba gigolo. Bozo mael. Bo moni ba gigolo ba ko kufela bino na bandako. Bon, mon ne va jigolo ba ko couper la bino na bandako. O eza mukie. Oyo eza mukie. Oui, ne ko mota peta ki vidéo pa massa na ye. Ndeto ba kana mukile pire azate. Ya kanse ke yaza pire. Ndo kaza pire te. Bon.
nzoka aza pire te. Bandeko mbali tosala attention. Tosala attention. Bandeko basi pe boza maele na mibali ya bajigolo. Boza maele na mibali ya bajigolo. Bon. Ok, monstre d'amour. Abelaka épilepsie. D'accord. D'accord. Maman nanabi ki abelaka épilepsie. C'est bon, on va apprendre biso quelque chose. Maintenant, nous sommes sur le côté Angambunae, balobi ki abelaka épilepsie. Mais c'est bien, merci pour l'éclaircissement oyo au Pesibiso. Babiloko yo bande konanga. Ming bazo kufa mikolo ba mbali ona ba simila wana. Boza mwasi na mobali bo solola. Si ça ne va pas, bo solola. Mais ngana okamo ke mwasi na mobali bolingani, so disant wana mwasi na ngai, wana mobali na nga na okamo soki kamoza bo kwa solola te bozo te data bo solola. Ki mwasi na moni comportement boza bien te. Mikolo na mbetu na moni vraiment ozo kokate. Mikolo pour ngana linga bo mais mikolo sala nga problème ou bien problème yate. Bo sololi. So comme ki otona te pa mbala pe solola na ye. Obi papa ngapi na ninga na nga boye mais na mona nduyo kokango te ça l'effort. Ça l'effort banzeti ya biso ya nini na banzeti. Ba médecin ya biso ya poto bazali auto futa ba assurance. Va chez le médecin. Qui dit que le médecin va personne. Bino mibali bolingo mona te sona na mwasi moko na za yuma. Voilà ba conséquence. Voilà ba conséquence. Zala na mwasi moko. C'est tout. Oza zobate, oza yuma te. Zala na mwasi moko. Zala na mwasi moko, c'est tout. Et loko tout ozo sala ngo soke comme excès et comme amabe et omemo na liwa. Ko lia kutu kaka ya pambo ko lia. Soko lie mingo lexido toma libume como sala o passe. Ko lia kaka bilo kaka ya pambo ane to lia kabo. Soki bilo ko leki mingo lio leki mingo okomo ka libume passe. Libume passe wana et comme ko déranger yo. So on a problème pe ya motema pe libume na pe ba et sali o mabe. Mais ko lia. Vous avez eza ma mingi baliwa mtu tozomona bo makamtu tozomona boye ete ya biso mibali tomona ngale kam tozoseka tosala émission boye mais biso siko biso moko ete ya biso nini ete ya biso nini. Salut à toi maître Bobo Ependa, Jérémie Ependa. Ezote ya biso nini ndeko nanga. Yom to ninga encore chaque fois. Ba mona yoza danger. Esther de la Grâce, salut à toi. La coco de tous. Yom to ninga encore tout le temps. Olinga mbonzi nyonso. Olinga ana muyanzi nyonso. Tout exénué. Ezo bomba ndeko nanga. Ezo bomba puisque tango zo vana na nzoto. Au moins que tu retiens une fois, chaque 2 mois, ou une fois, ça peut aller. Mais il y a des bâtiments par semaine et ils en ont 3 fois. Par semaine, 2 fois, c'est trop. Puisque le bloc on est ma casse. Encore et salama pour nzoto ya mobilité. Encore basala yango et salama na eza ba koko na biso basala ngo na est kuna ya Congo ba Lubumbashi ba Kivu basala ka ngo pona soki muta kufi. La coco, nga didi na tizabilo ko alate. Bola na ete nga na tizabilo ko alate. Na kuta pe na anima ko kala te. Anima ko kala amasa la nga la ninga ke mingi. La star anima ko kala makwax na pese mambote na musika. Mon.
ezo ebomaka nzoto plus eza na makila soki ozotiango trop. Donc c'est simple pour osala bolingo na mwasi na yo, c'est simple. Moral no ezala nango kaka bien, olie na yo bien, mai ya komela kaka mingi, mai ya komela, mai ya komela kaka omela no mai mingi, olie na yo bien, moral no ezala nango tranquille, c'est bon. Na ebite nini tolukaka o encore o bobo tala ninga za komema biso, tala ninga za komema biso na baliwa tozo comprendre te mingi bakomo kende ba overdose ya makambo. Ngana oti deja ko mibale mobimba mibale bakukika mpona makambo oyo. Botika mibale ba jigolo bino basi, na bino mibale ba jigolo, bino mibale ba jigolo. Yom do talanga mbala jigolo, yom do talanga tika ki jigolo. Mibali mzu susine gake soki ke mobali mwaso na kuna abomi libala na ye, ah tika na kende mwaso na mona ngambongo tika na kende, ayoke mwasi wana bakaboye na jo na ye tika na kende, ayoki ko kuna boye boye ake tika na kende. Omoni basoro yango, basoro yango, basor yango ya kozala jigolo. Tala niveau za komema biso liwa. Liwa ndeko tolobi ke koloba te ko est-ce que vous avez preuve kamelaki boyoki bozela na continuer conversion oya bato Londres de bazolo ba concernant ndeko na biso mobile boyoka la 100 livres asangisa sombelamba boyo na bandeko mingi ya mibali balingi musala te, eza na bandeko mingi ya mobali balingi musala te, bandeko mingi ya mibali balingi kaka, bandeko mingi ya mibali balingi bakomi kolinga basi nde basalelaka bango, soki basi basaleli bango wana ye avandi ali koyoka te sika ke mwasi oyo abomi libala aza na mobali na ye na problème. Esika na nde bandeko na biso mibali baza kobebisa yango wana. Donc ndeko na biso ya mobali akufi eza pasi. Eza pasi, mutu moko te asepelaka na liwa ya muninga, mutu moko te asepelaka mona ke ndenge mutu azokata motema. Mutu moko te asepelaka nango. En tout cas, mutu moko pete ayawa po a soutenir mwasi wana. C'est vrai. C'est vrai, mwasi wana aza na tort, asali mabe po a filmer ndenge mutu azokata motema, okoki kozala na panique ya kobenga ba pompier, ya kobenga ambulance, ya kobenga help, ya koluka help pona ko sauver molimo ya ndeko na biso, molimo ya mobali na yo. Siko ndeko na biso wana asali yango pona nini? Pona nini asali eloko ya bongo? Bandeko na biso ya mibali, botala ndenge moninga ya bino akoti na se ya mabele, botala ndenge ndeko na biso ye moko amilukeli liwa na nzoto na ye, azalaki kovanda na Londres bien na Manchester. Eloko nini oyo etindi ndeko na biso abima na mboka oyo, abima na mboka oyo po akende kokota libala kuna na Norvège? Hein? Eloko nini etindi ye? Donc ndeko na biso ya mobali o nazoloba ngo eza pona bandeko mibali o bozosala eloko wana. En tout cas botika, botika eza bien te po okomilukela liwa na yo. Basi nyonso tu bazalaka na motema moko te, mutu mwasi nyonso akoka kosupporte mabe moko te oyo mobali azosala. Nzambe asala tu toza basi, me mutu na mutu aza na mutu aza na motema na ye, mutu aza na motema na ye. Bonsoir Dodoli Tomako. Ndeko na biso, bonsoir à toi mon frère. Akotaka libala epai ya Joséphine, akota libala epai ya Chantal, bozoyoka boyoka bakombo. ndeko na biso akota libala epai ya Congolaise moko, epai ya Angolais moko na Manchester kuna.
ndeko na biso azalaki musicien andaki koyeba na kanga bongo wana information babengi nga oyo bapesi nga na ntongo ya lelo. Ndeko na biso alingaka mosala te, alingaka mosala te. Ndeko na biso alingi koyoka te mwasi akabwani na mobali na ye. Soki mwasi akabwani na mobali ye akokende akoti libala na ndako ya fi wana, akovanda, akozwa mbongo elamba, akozwa mbongo akolia, soki esili abimi akei kokota libala place mosusu. Balobi na nga mama Nicole, pesa likambo oyo na bandeko na biso mibali bavanda kalme na bandako ya mabala na bango. Soki na lobala te, luka mwasi moko oyo aza serie, oyo kosala ne foyer, oyo bokovanda po mokili oyo esi ebebi tokomi kotambola na bazabulu. Bato nyonso baza bango na mawa te mpo na kosala yo mabe. Voilà, chers amis internautes, boyoki oyo bato Londres ne mutu bazali koloba. Boyoki nenga kota libala, boyoki bakombo ya bato oyo pa ye akotela mabala. Ndeko mobali. Ndeko mobali. Tozonga sima. Tozonga sima. Tozonga sima baneko mibali. Ezaki yangete ya ozana basi misatu mini. Soki couple liboso mariage liboso simbité. C'est bon. C'est bon. Luka ni balé luka mwasi moko to mobali moko o partager na vie na mobimba. Mais soki mi balé to simbité. Yemi ça to simbité. Quatrième fois et simbité. Alors là ça devient une autre chose. Voilà pena soit yom doza mabe. Soit tu me yom doza mabe. Toujours pas à moi ça bateau faute, puisque moi ça filmaki. Il devait pas filmer normalement. Il fallait tika. Et sous que les gars bango moko tina nege police ya koya. Faute n'est nenge à filmaki. Mais je vous assure que au moment du filmage, ils allaient déjà après qu'on ben la police na ba pompier. Bonsoir à toi, Gina Mateta Matumona. Bonsoir à toi, merci beaucoup. Donc, après avoir obenga mbila na ba pompier. Na nyonso yo, biso mibali le toza malamu te. Bona nini? To mona ke kozana basi 3 4 5 6 nde oza yanki. Mais to yebaka sort na ngote après. Oui, Chips, c'est ça. C'est ça, il faut que tu aies sérieux dans la vie. Si vous avez un couple libala liboso, moi ça reproche à on est le romoro boy. Au lieu de deuxième mariage, automatiquement, bonsoir Iguette Unique Air. Bonsoir à toi. Automatiquement, merci Australie, merci Biak Leader, merci. Bonsoir à toi aussi. Automatiquement, bah comportement ma belle avant, il faut changer on a couple au comme on a mis balai. Mais yo erreur aux acquis on a couple à liboso. Oui, le deuxième couple, ils continuent à la même erreur. Aucun troisième couple, ils continuent à la même erreur. Mais non. Mais non. Bonsoir à toi, Pensance Massakuba. Bonsoir. Pessan Alphonse Massakuba, Bambote Belé. Et on a aucun moi. Salut à toi, Matuta la paix d'Ombela ni Garcia. Nako moi. Comment un mobile normal pour te votre boîte mais ça va pas si oui mais comme ma vie na yoté et comme habitude aux alaka bon sans emploi et l'autre côté au dépendant na basi ou nous en mobilité aux mobilité tout c'est bien que comment la porte en ma peut-être chance que na porte moi ça la rappel qu'on va peu moi ça épée moi salaire bon moi 5 on a ngana ngino yango tout c'est bien la chance ou na Afrique basi ça la raté. C'est nous les hommes qui fait tout en Afrique. Bonsoir BBC Abajimel. Beyancé Moundaï, bonsoir. Na poto monta salarate, mobile na salara nyonso.
Tous ces plateaux de chance, voilà. Hein? Géry, bonsoir à toi, Géry. Tous ces plateaux de chance, voilà, mais tous les qui s'attirent. Tous les qui s'attirent, comment tout dépend de moi. Si mi bal, mi souba zali, ozake. Moumien asimbara là, asala boyeboy. Si on a beau rendre pas petit, on a. Pourtant, on appelle ça un bon, ok, au pays mbati. Tant on appelle ça un bon, côté carburant d'essence. Tant on appelle ça un bon, on paye là en voiture. Mais, et l'autre, tout en ça, on a un profit. Et l'autre, tout les foot, il a un zala. Bonsoir, Naftali Kati. Mambembe. Sonal Elenga, bonsoir à toi. Les Kambou, tout en haut, ça, on yeba qui sort dans le zala. Si tu crois qu'il y a un danger, il y a un Mario, na message na via qui Mario, na qui na kota pas moi qui Mario, na qui na kota boé, na ça qui gigolo, et comme moi na koufa. Numéro ezana ale matondo, ezana likolo na titre, na komi numéro wana. Eza ma mingi. Hein? Bino basipe. Bino bandeko basipe. Oyo bomesana kotonda te, bolinga kotonda te. Basi mingi bazana bo otala ngane miso bolinga kotonda te. Quand on dit kotonda te bolinga soko zana mobali, il faut mobali mais maoti na 5 6 7. 3 4 5 6 7. Mais voilà ne bozulu que soko mobali baliwa. Soko mobali pas mona ke ki mobali na ezali esenga ndengeni. Grand garçon le kola ya osa ndengeni. Aunga ke mela anu melango. En mélango. Pourquoi ni amon sa mobali mais ça passe bande konanga. Et là on nga to sola lelo yango oyo bande ko mibali to zonga na nzela eloko tout oui Esther akafulu eloko tout les fouti nango ezalaka. Yo moi so linga kotonda te olinga mbali nga so nazana ifoka vona sentiment ke oui mobali penza les foot nango ekozala moni akufeli na ndako beaucoup eloni changer nango le côté ozwango 5 ozwango 6 ozwango moko et la sentiment charnel. Et ça sentiment charnel. Na tout na bilo ka loko na bandango plusieurs fois. Bovani na couple moi c'est la mobile. Et que moka zuli kama à côté. Soit accident moko boy et rendre stérile. Tu vas faire comment yo mto erotika. So yo moi si erotika limba a commis inapte. Yo mobile so moi ça commis inapte. Bobenga na WhatsApp s'il vous plaît. Si vous bobenga na WhatsApp s'il vous plaît. Bobenga na WhatsApp numéro ezali wana. Mais oui mami kimoko ya solo. Kaka Bulubango. Bobenga na WhatsApp s'il vous plaît. Bobenga na WhatsApp. Donc comme na linga to sola lelo vraiment yango oyo. Oya munga winner je la soke mi sili s'il te plaît bongo oyoka nenge to sololi. Donc conseil na ba mibali yango wana puis conseil na bandeko basi yango oyo. Mubali kozwa basi 7 8 et le bite koza yanki. Et puis tu tires qui gigolo, Moubala solo ça gigolo, Moubala solo, c'est toi qui vas faire que moi ça senti que Nazarana Moubal. Moi si attaque gagnera combien, mais soit ça oh ya Moubal et ça qui est bien ma carte ça pèse à Moubal valeur. Mais comment il Moubal le vendre moi ça c'est la cornios. Moi ça pèse comme que son pantalon. Moi ça pèse comme que ça na bino ba ça bo tetamibal yango. Bino moko. Bino mo bon tetra mibali yango ekomi kokomela bino ndengwana. Il faut pas entêter mibali na mobali la seule fois que luka moi ça y est alesi azo qui peut famille na ye. Moi ça za mwanda abakisi. L'homme doit se battre. L'homme doit se battre. C'est pas une femme qui doit se battre. Moi si ako bâtir maison na ye.
akolasa sagesse na ye à bâtir maison na ye. Et mobali, aimer ta femme, tu dois te battre pour ta famille. Obligé. L'homme tout le monde m'appelle ça yangoana. L'homme doit se battre. Aux ambos, on a pas si pour ça de sa famille. Nous avons la Bible que aux ambos, on a facilité. Ok, que ça qui gigolo. Ok, na qui Mario. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Et comment ni part dans la Bible. Mais par contre, comment que mbalo aux ambos, on a pas si. Donc, que ça, aux alibota na yo, na valeur au sungalibota na yo. Voilà, bande ko likambo to so na bino lelo vraiment yango oyo. Bande ko mba to za mael. To za mael ndeko nanga. To mema bina biso na sérieux. Babilo mtu to so mela to so na loyenge. To so mela ngo kana loyenge to so ba inconvénient oyo yaka apprêter. Encore. Ana muyanzi. Quoi encore? On mindele Viagra, boye. Ba inconvénient ezanini. Ba inconvénient na moto yeba kango. Ba inconvénient moto yeba ngote. Viagra, c'est fait basala yango pona ko renforcer batu oyo basaraja ba inapte. So boye barate. Viagra, c'est fait pour les inaptes. C'est pourquoi bah, ça bango bon utiliser oyo pour sexe na ya muto za inapte et kwa hotel ma pourquoi ça là bolingo. Oh aza déjà inapte. Mais si vous avez inaptité, vous avez ma casse on na mokili. Pourquoi tu dois utiliser ba stimulant? Yo zo kansaki zo bongso nzoto. Zo ke zo bomayo. Boza ebele bola na minute. Boza ebele. Eza conseil na pesi pona biso bala mibali. Bonsoir à toi Hortense Poyi. Swami Noumaya la Karen, bonsoir à toi. Tozo Maël, bande kolanga tozo Maël. S'il vous plaît, bobenga na WhatsApp. Bobenga na WhatsApp s'il vous plaît. Tolo na lisusu ndeko mwasi oyo ya Londres ndenge azali koloba pona likambo ya ndeko na biso. Bato banasu na marate pona koboma. Bandeko nanga banda natalaki video wana lobi na luki pongi na lalite ti 4 heures misu nanga ezaka ya kotala bandeko na namona esika mutu akati motema te na namona te sikoyo yo ndeko mobali oyo oza na vie oyo lelo ovandi na mwasi oyo lobi ovandi na mwasi oyo olingi mpe mosala te olingi mpe donc bandeko ya matiesa babenga babi mama Nicole mwasi wana aza motema mabe mpo asali mabe mpo afilme eske eza ye moto abomi ye soki eza poison yango abutaki nango libanda aye nango na ndako epai ya mwasi balobi mpe ke alingi baje ya mingi soki aza na mwasi alingi mingi kofilme basalaka baje ya kofilme basalaka baje wana mingi ya kofilme eske mwasi wana ntango mobali yango azosala baje wana ya kofilme eske ayebaki ke azokufa ou bien mwasi wana abengaki ambulance ou bien ezalaki preuve mpo yalakisa na ambulance donc toyebi te bandeko ya matiesa balobi mama Nicole mwasi asali mabe me toluka toyeba eske soki eza poison mpo balobi ke azalaka na epilepsie te akweyaka maladi ya ndeke te aza mobali ya basi ebele aza mobali ya mwasi moko te aza mobali ya basi ebele bandeko mibali oyo eza conseil nazopesa bato mitema esi ekomi mabe bato na mokili mitema esi ebebi
Mutu musu pasalo mabe, aoyokelo mawate, mutu musu pasalo mabe, aokanise loko te, esu tuso boboti te. Tala ndeko na biso. Mabala 5. Mabala 5. Oye akaboni na bango na Londres. Basi 5. Bandaku 5. Oye akoti mabala. Bandaku 5. Bandaku 5. Oye akoti mabala. Na bala si on a 5 wana. Il fallait qu'elle s'organiser avant dans la moko, ça la foyer, ça la vie. Hein? Mi bali bolingi kaka basi na Facebook. Bolinga kasusu basi na live boete na bo moto boete. Kaka komona mosa tie poudre. Azonga na Facebook. Oyebi esika ya bimelite. Oyebi famille na yete. Biso pe basi ndenge moko. Mobile ozi na Facebook. Okowela kokota na ndaku na libala na ndaku na opona nini. Ozi mobile na Facebook. Ozo wela kokotisa ye na ndaku na yo pona nini. Pona nini. Ndeko na biso akutanaki na mwasi na Facebook. Akangi bisaka na eti ye wana kati singamba ke na Norvège. Mwasi asuka o bakabali na Manchester, ça fait une année. Basala kana elisute une année. Abima na ndaku kaka boye, abima na ndaku. Abima na ndaku kaka boye. Atika mwasi ake kokota libana na Norvège. Si on tala niveau na Norvège, okokuta la pe na mwasi aza ko filme yo na pasi ya kokufa na caleçon demi-nu. Donc ayoki na epe mawate. Est-ce que kobaye mobali kaka po basi ebele kobaye po aza gigolo kobaye po asalaka te kobaye po esilisa mwasi wana mawa tina niveau ke moninga azokende kokufa yo kaka na oza kaka kofilme oza kaka Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, chers amis internautes. Comme bon na suka ya émission na biso. J'espère bane mibali toyoki. Bane ko basi pe j'espère boyoki. To vivre pour na sentiment te. Koza mibali belé yango te ke moi ça danger. Koza na basi belé yango te ki mobali a danger. Mais or eza komemela biso ba malchance moko ezala te. Ndeko mobali ezala mwasi mususu okekutana na nzela état d'âme na oyebi yango te. État d'âme na oyebi yango te. Ezala basi mususu basa ba envoyer ma ya Satan. Ozomoni na mukibo aza danger kitoko makasi bo mwa moto zo leka bino tu mayanga. Mais oyebi te ki aza na envoyer ya Satan. Ayela ki mission na mukili. Eza mutu akufa na esprit na mukili boy ayela mission. Mission na yena ba likambo za ba mission za libélé. Merci Yanel ka Christian. Msusu azana mission na msusu za swa bimina mobali olati mal chance mo peut-être o tikala so ko simba kambongo te na vie na yo. Msusu obimina yebo o tikala ko bota te na vie na yo. Msusu okobima na yebo okoy malade na vie na yo. Msusu okobima na yebo ba masa tu ba yini yo. Toyebaka wana te. Tolandaka mingi nzoto, sentiment ya nzoto ya mokia elengi ya boya nzoto. Asa kitoko. Nzoto evanda, mwaso poitrine evanda, mwaso bassin evanda. Mais spirituellement, tout na nzambe te. Tout na nzambe te après.
bozomona oyo komi koyela biso na bavi na biso lelo mingi bakomona bapasi lelo na bavi na bacouple po batunaki nzambe te bacouple mingi lelo ya poto oza ya kopola epola bakobanda bafeti bazobina boyeboye na ndako soki balongwe na feti bayaka na feti mpo babiki baza couple me soki bazongi na ndako mawa mwasi kuna mobali kuna dialogue ezaka nango lisusu te e wana deja bosi bopesi accès na satan akoti ya bandi kosakana na bino abandi kosakana na bino topesa accès na diabète. Bonsoir à toi ma sœur, la seule qui me reste Dona da casa Kinkani, autrement dit Adrienne Kinkani. Tout n'a rien au Nzambe. Ba couple mi ovana boboti bana 5 6 7 8 même ça moi si on s'en tindé que na vie. Même ça mobilité on s'en tindé que na vie. Ya yo a bombé quelque part. Ya mobile pas bombé quelque part. Un jour boya kokuta na kaka on s'en mapona ko mona ba esimité ba couple mi zomona o ka bana ba koli. Ah mais bazo kabona. Bana ba koli penuka bana ba 20 ans, 30 ans, 35 ans. Mais bazo kabwana. Wanso bokolo balanga nini? Bokolo ba nini? Et puis bana ezango assurance libala te. Pour so bana so bazali assurance libala, nde ba couple e bota bana nde ba boya na te. To ba tout nzambe na kata ba couple na biso. Mais tout ça manzame na kata ba couple na ndenge ya solo. Na ndenge ya solo. Po eloko satan teme na lokola couple ezate. Yo kanisi molimo base beza molimo nzambe. Ni balo mona ke nalinga mwasi o nalinga mwasi o nalinga mwasi o nalinga mwasi o eza molimo nzambe ta. Je vous dis eza molimo nzambe te. Même mwasi o azaka abimana mbali oyo, abimana mbali oyo. Ay banombali oyo eza molimo nzambe te nzambe asala mwasi moko na mobali moko mwasi moko na mobali moko soki mobali comme na basi 3 4 5 yeba yango déjà ke oza envoûté na ba esprit mabe mabe na so demoni no so demoni oya singa ki mobali za na basi bele. Et ça normal te si autant que na basi wana ko kantate ke basi wana nyonso wana yuzo ke na bango ke baba saint non non oui diama ya obino basi bozaka maele bon kasi mobali tanga linga mwasi mobali tanga ko linga mwasi eloko nini envisage liboso na mutu na ye ezaka ko coucher na mwana mwasi wana tu crois ezaka nini tango mwasi mobali azolinga mwasi oleyeno na bulke ya vie na construire vie na mwasi oyo non mobali aka toujours na bule nano ya nzoto kaka. C'est ça qui est mauvais. C'est ça qui est mauvais. Yaka pa mwasi yaka na bula bien mama nazolinga yo na ningi ba vantité naza besoin de construire vie nanga naza besoin mwasi ya boye soki me mwasi azaka na idée wana aluka mbali azana ba idée o mbali wana ye nango voilà ningi bo marcher bien et après bo ça ndenge nini soki mbali azaka ba ambiance obisi mwa bitala moni ambiance ko bomi 200 so yo vandaki nango obiki 200 ko sona ba brique na Afrique au sali boye. Voilà comment coupe ba marchaka. Et sokoza mobala bien au silicate soki mwasi azopesa ba conseil à nengwana. Ba bien sa boye ça tsare comment nezo bato mwasi za fo momi alinga te na bima. Or azopesa toli ya bien. Azopesa toli ya bien azana besoin o économiser pour lobby na yo oyebite. Tala siko li bakune ngeli ni kana biso monk se bit kabo appliquer crise akei. Et Aïeba quitté. Soka se prépare à quitter financièrement. Atike li bana nini. Bandi ko batike na nini.
Esther, benga na WhatsApp na lobby. Na WhatsApp. Ce qui se prépare à quitter. Ma mingi. Ouais, Esther, on va rappeler ce qu'on a na WhatsApp. Voilà, bandeko, eloko daninga to sola lelo vraiment yango oyo. Esther, benga, on a tourné comme après na suka ya émission na biso ya lelo. Merci beaucoup, Elodie. Oui, allô? Allô, papa Didi. Allô? Quand on s'appelle mingi na émission na yo, parce que makelele tukaki mingi na matoi bakoni watu soki bakoni batu na kana likambo te boleki bobandi ko condamner mais ya yo penza o éclaircir biso na atuka na sepeli mingi po papa wana aza mosantu te. Voilà. Yango balobi soki mutu azosala mabe nzambe apinir ye alors to dénoncer mabe wana ye akei mais bao batikali bao ozosala mabe na basi Voilà. ou bien na mibali epate ya ma vraiment liwa oyo en tout cas nzambe apambola yo na mwasi na yo na libota no mobimba parce que o éclaircir o batu bazbana kokoka kokosola te pona moni batu basali ba 10 000 ba 100 000 vie ya lukuta na lukuta ko sanctifier mwana mobali oyo aza mosantu te na okinde ko mama leki batu baleki oui ngape effectivement batu babengi nga mingi bazoyebisa nga bamakambo epuis mpe batu oyo ya mosika te aventure na ye abandi yango na poto te abandi na Afrique abotana danseuse na ye moko danseuse na ye wana komone Fallon babota mwana mwasi je crois ozala ba 15 ans mwana wana aza na Afrique du Sud asala nzela Namibie kuna asasa basi ya bato alingi komona mwasi te olati kitoko akolanda okaka pona mbongo alala tina mwasi ya producteur na bango tata moko bwana ko produire bango bakuta na mwasi wana akima tata na lobela e mabe papa esika ketela mwasi oyo esika ya koti libala na Norvège ndenge mwasi wana asali eza mwasi wana te peut-être eza nzambe eza nzambe na makambo ngo ko maboye poto te ya biso bilinga oyo na kozoka mobali nyoso kotia na ndako oyebi te mission na ye nango mwa mobali alelisi basi ebele alelisi basi ebele et puis eza kaka yete baza clique ya mibali mingi na poto ekomi ke amoni la mobange na bana 8 ala lobe akokota libala po banolia mbonga bana wana voilà anatanga bazolala so bakamarade ya la mobange aseme ba trouble libala bazo ba 5 wana eza peut-être connu amna Manchester asumba comme ne asumba na ngana azobenge tati wata ete ya biso basi ya poto so moni mobali oyo azo na projet te na vie na yo longola ye même si azo na projet tala nanu ba objectif eloko nini penza eza na nsima na ye po mobali alingi akotika omona pasi te akoba no contrôler mbongo na oto ndire ye kuta bana kopesa yebi ke mama ta lokwa ningo za na vrai chérie Anita azobomba mbongo yo kutotalaka mbongo te po tozoka ba témoignage na yo so moni mobali akomolanda kama mbongo na ba centime akomoninga koyeba ba camarade ni oza na bango peut-être wa omoni so clair akasio na bango mais wana mobali te merci papa Didier na sepeli na émission no bike na olala ba na kimia pona bundi na likamo na Facebook na koma tikoloba parce que tout le monde ba yeba bato Lubumbashi ba olanda biso parce que na tina na Lubumbashi bato mingi bazolanda Afrique du Sud ezolanda azalaki mauvais azalaki toza suna tango akalate so mutu akufi to benge mosantu il était mauvais oui akufi basi boni babeti mabu
basi boni babeti maboko bato mingi baokoka kobibimisa te mpo eza liwa ya soni epuis mpe aza mobali ya soni un vrai gigolo abani oka na poto te na Namibie bakimisa ye mbango mpona basi ya bato na bana bato na Afrique du Sud n'en parlons même pas il n'est pas un saint. C'est le moment de dénoncer bamibali nyonso balingi kosala te masuki yo lamuka na tongo okena chiffre oke kosala parce que biko za père de la famille oza na mwasi nyonso kende kosala yo kende osala mais mibali mosusu balingi kosala te bakomaka koluka basi na basite Facebook mobali mobimba code ya Facebook abombela mwasi na ye alinga mwasi akota te pourquoi parce que ayebi ke aza na bamakambo na kati tika bakutela kaka na basi ya wana merci papa bo continuer émission merci beaucoup merci ouais bandeko bouti kolanda ndeko na biso ndenge alobi yango ka concept oye kopesa vraiment na bino basi bandeko basi ntango oza kolinga mobali ntango mobali azoya kose présente liboso na yo to yamba susu. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Nous avons une émission sur Facebook concernant Pati, dans le Wanae. Bon, na évité, na pas cadre, ya n'engue, au présenter ma solo, vous en avez raison. Mais cependant, quand on parle de quelqu'un, ils ont la cara dans ma bête, ils ont la mouton côté dans mon client, ma bête. Peut-être qu'il y a un être avocat du diable. Parce que y a des partis, oui, il y a des partis, tu vas nous donner un parti au Cambodge. Moi, je l'ai connu en Afrique du Sud. En tant que musicien, musique na kati na boîte de nuit nanga africaine de renaissance na Pretoria. Dans l'Angleterre. Donc, on a dit, il est paresseux. Ayebi kolukate donc ça qu'ils a peut-être quoi parti hier. C'était d'abord un très musicien, il chante extrêmement bien à s'en avoir le col à Maintenant niveau Afrique du Sud, il chantait très bien, il s'est débrouillé bon. Peut-être à défaut et cause en akati na vie na nenge ya koluka, c'est tout à fait normal. Et qui peut aider bato mususu ko servir de leçon, il y a otika kijigolo. Mais pour peindre les caca en mal comme concurrent à Satan, je pense que ça m'a lamonté. Azali Moutou, avant d'être Koloka, il est un grand débrouillard. Azaki débrouillard. C'est tout ce que je voulais faire parce que en tant que Moutou Yebaki, Moutou Kotoyaki, Mwana Kotoyaki est comme un musicien qui venait jouer dans la boîte de nuit dans l'année 2003, 2004. Fin de donc 2001, 2002, 2003, avant de couper un musicien qui a Empire Bakou Basami, qui drummer, qui un orchestre à Johannesburg, avant de couper un Pretoria jusqu'à ce qu'il ait intégré le groupe avant de couper un boîte de nuit. Donc, on a bien comme quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui brosse, des fois cause à la tête dans la viande. D'accord. Mais si tu comprends bien, yo yebaki ndeko na cadre ya musicien, mais na vie privée na vie amoureuse na yewana oyebaki malamu te. Bon, nayebi parce que so fani na mutu abeti na vie abeti na kati ya boîte de nuit nanga pendant au moins 2, 3, 4 ans. Aza mutu na koto yaki. Nayebi kaza jeune homme comme tout jeune homme. Ba la kate, oui ba musicien ngi mazala. Musicien bazala ba tout monde bazala elle on a ba délire. Ça ne manque pas. Pour peindre comme un gigolo qui ne fait rien, Azali Wanakaka Korte Mbongo à Bassi, c'est quand même une exagération. C'est une exagération. Ils ont vraiment qu'on salir un peu mémoire. Bon, tu salir mémoire na été, mais si yo yogi témoignage ba fille à Londres, ndenge bazar lo ba ndenge ya zalaki. Akabani na Bassi 5. Hollande yango. On a un jugement à défendre les alliés PG. Parce que s'il était là, il y a une raison à la base. Quand on a dit que na beaucoup de batangi sous que bali akangulu alito imogote.
wana toyoki version bango bapesi totikali koyoka version pati apesi te. Oui papa, toza biso toza au milieu du village, oza mwana mobali okabwana na mwasi moko esimbi te, ya mibale esimbi te, déjà ya mibale kaka so esimbi te ekoma te bakoma komona bazwi yo fautif, ya misato esimbi lisusu te, quatrième fois je ne sais pas soki ozomona yango facile kaka boye ke basi kandi bazala mabe basoya kandi bazala mabe, ata yo moko papa tozala mikolo nalobi te ke nazomona yango facile, nalobi pe te ke nazali kolobaka azalaki un saint. Ce n'est pas ce que je veux dire. To juger papa parti te émission eza mpona koteya biso mibali oyo totikali toyebaka tout excès nuit, ce n'est pas bien, vous comprenez? Na structure émission na on a tout à fait d'accord na yango. C'est Voilà. une émission éducative. Voilà. C'est-à-dire que nous devons prendre nos responsabilités. Vie à cause à la quoi dépendre seulement ya basi ko nengo expliquer wana. Eza mabe, ce n'est pas digne des hommes. Hein? Mais il paraît que na Namibie pe atika histoire kuna. C'est vrai ou pas? Pati mon année na koyeba histoire na ye abeta na Namibie, abeta na Angola, abeta na Afrique du Sud. Bon, na ye pe kazaki mutu abimba, mais moi je le connais plus comme un musicien, un chanteur. Bon, na coaché bango parce que azali kaka ye mo azalaki mwa ebele na ntango na coaché bango nayebi ye parce que nazalaki un peu proche na ye pendant une année ou deux en tant que patron na ye. Donc nalobi ke musicien bazalaka badélire na bango comme c'est connu, mais eloko nga nalingaki te ebima na cadre oyo ya koloba ke il était totalement un fainéant dont structure mentale na ezalaki basée seulement à exploiter les femmes. Makambo ya bolingo ezali makambo moko eza difficile, ezali makambo eza facile te, mais en terme ya conseil ndenge oza kopesa, c'est-à-dire que mibali na poto mpe tobandaka koutiliser basi te comme objet d'exploitation, mais basi mpe basalaka de même te ndenge olobaki. Voilà. Général Facebook okomona mingi mpe ezalaka basi nde badraka mibali ya kitoko. Mais oui. Que non, frère là-bas, naza marié, naza na bana, ainsi de suite, nalingi makambo wana te. Mais souvent, ils ont de deux côtés. Et ceux qui, par exemple, Moutazana, pour se retrouver dans nous, na yokati kazaki na mukanda te, ainsi de suite, ce qui est malheureux. Bon, peut-être que comme met la délire à Nengoan, mais je ne pense pas qu'il était mauvais comme on l'a dit. C'est tout simplement ce que nous. Ok. Mais est-ce que le monsieur Pati a pas souffrir bah maladie d'épilepsie ou non pose le bah moi à quoi ya maladie d'épilepsie msusu non a belle épilepsie ou non? En tout cas, on sait que je sache na tango ngana zaki na ye en tant que musicien za koya ko beta wana na tikala koyoka ete na problème wana. Na tikala koyoka c'était un garçon fit, azaki toujours en bonne santé. Azaki pe na sérieuxité na travail na ye parce que bango bazaki kouta Johannesburg bazoya ko répéter na kati na bar na ngai pendant la semaine, donc on a lundi jusqu'à jeudi et puis babeti concert vendredi, samedi, dimanche. Donc abandaki vraiment azaki ko manifester ba absence te ba nini te azaki sérieux azaki na ba ambition na ye. Bon, évolué parce que tant que tu as lobby et l'équipe est moins mingi, les gens changent aussi. Mais on a pu faire un témoignage dans tant que on a ébattu article tu vas devenir partir au Cambodge. Nan tant on a ébié parce que tant on a mon équipe par photo, on a mon image on a été mais tant on a mon équipe par photo, je l'ai reconnu, je connais ce monsieur très bien. Voilà. OK. Merci beaucoup papa pour l'éclaircissement là. On zama pamola yo, merci beaucoup. OK, à pamola OK. Merci. Ouais, chers amis, Boyo qui ne croit pas si témoignage peut n'engue ouais, bah téléphone au quota. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir papa. Bonsoir papa. Oui, na contribué quand on a moi ces jours
oui, bien sûr, dès la lundi, les solos, tout bazo, surtout maman, ou auto bien avant, papa, ou tu bien. Tobo ite mutakoza pe les seules personnes à coach j'ai quand mutayaka nsambe. Azaki na mabe na ye, oui, nde ba boti. Mais nde commence à kotika mobali ya kufa na liwa na te. O ya zomo na zo filmer. Papa, atakuta mwaza. Mokotika mutu na te akufa na misu na zo filmer. Total non liwa ya mutu, sauver mutu wana. Il fallait sauver mon limo ya mutu wana ya frère na biso. Après kobika frère atalisie mutu na mutata la nzela. Soke simbite, utalisi mutu, papa yo zwa gauche wana zwa droite na keto kende mutu mutake luka vina oui, balobi ati bonde ba atika ba sebe la botsa ba sebele. Nani ayebi ba problème ba ndoko za non ba ndaku na bango. Mutu moko ta yebi. Ba ninga ba sola azaki na bango moko ta kobima même so a témoigner. To sepela na liwa te po mutu azaki mabe. To sepela na ngote. Papa oui masala Amazon ba mabe mingi même kola kufaka Amazon alelaka. Liwa ya mutu ba sepela na ngote. Quel que soit mabe na ye. Papa Didier. Mutu fala azala na bomoni. Tako nzamba pesa ke na mukili na le kokaki te. De ko mobile la bongo mbinga mobile la libongo azo bunda na liwa yozo filmer papa Didier atakuto ango oui. Atasala ki mwasa o mate. Non mais na katote papa pour t'informer avant que nous filmer bongo abenga ki déjà ambulance na ba pompier abenga ki bango. Na kokota pe mission après ninga na sola ki na yemo ko penza tu na kokota mapopo na osa montage ya bien na on zape bani na batu abenga ki déjà ba pompier avant ne l'état ba pompier bazo zela et ba pompier ba ya nde bani ko filmer c'était comme ça papa Didier oui ndenga pesa explication après ko kufa ni ya ngwa pesa explication tundimi mais témoin za la kiti na ko pesa oui, na ko pesa explication na nga. Et moi si na nga na libo sauver na sala ki bopo, témoin za la kité. Témoin ba viwa na ya bomobulu, ko lelisa pe basi pe ba lelisa pe mibali. Mais ça que na moment où mutu azo souffrir, au mimon sa bon film pour partager au papa Didier. Tout ça peut pas tout est. La côté ligne de comme mobile te pour azana ba mabe na yi. Mais to limo ya mutu tant que tout le monde que mutu to so petre faut to sauver. Biso ba congolais to comprendre que to comme la molimo moko ya ko filmaka pour la base. Ouais. On le ko fabriquer zaimba on le ko sauver mutu mais yo zo la na pour filmer. Bitumba moko ezanga tina mona ba filmer ba partager ngo. Tala na ucho tala vidéo moko papa Didier exemple pasteur na kata église na mwana mwa muki aso tuna mwana na muki yo kombo na mwana aso ba nga Félix Tshisekedi Félix na yepo RDC bomaki papa na nga. Il a vengé. T'as le niveau qui monte à tout point de président Oti. Si na l'église, papa Didier, il y a un niveau de papa Didier. Comment va oui, tu l'as dit, tu vas te balobi, à Zalaki na mon boulot na et ça nzela ya mutinyo, c'est ça école de la vie. Mutinyo ça les kana vie wana ya ça la mon boulot, même ba fille. Toza ba tumta aza parfait na mukilo azati, muta sain na mukilo azati. Ils sont toi bamba masumu mais soki mutu a commis na kamu ko faut ko sauver nal o sauver na molimo ni après te consoler après papa na mona koki o maman na mona koki si manzela kenenga pela sa vie nanga bon ça c'est clair dans l'état la fille au Kangaye puisque c'est non assistance à personne en danger donc moi si est certain voilà qui c'est vidal ba Kangaye toi mena chisi ba Kangaye papa Didier mutu nyosa salama na vie pour moi ça malamu moi ça peut mobala malamu mobala vie na ya malamu asala bien jour papa Didier yo utako kabwana moi si lelo vanda moi na yo peut-être qu'on me trouver un bonheur à moi si voilà c'est que moi ça na liboso atem tout moi ça vie na hôtel parce que ça bon mara moi ça ya liboso on a retrouvé moi même sur moi ça hôtel donc ça la bola on a fait à mon kilo totika mabe totika ba haine pour mobile ni okola ki pour mobile ki ndako zo moi si mo boto pour moi si azoramba azola ki mbanda moko ko bozo un peu ça les mabeti totika na ana condamner c'est na ngawo asal acte mo ça la papa dit azo comme on peut l'explication tant au monde de mobile peut être et na benga ki ambulance na benga ki bo asa telle émotion ozo tuna muto zo moi papa dit de molimo muto zo kende maboko mutekanga mi molimo ne zo kende mutala asa na émotion ta zo filmer papa dit non kokati na mona une vidéo na leli na kokite ouais mais ça fait mal ça laisse comme moi na appliquer crise au film maraï ça fait mal ouais
naleli na bomi vidéo wana akoki kolanda des fois di so azali sere na nga na kolobisa ete quelque soit beau frère na nga azalaki motema mabe kindumbango eleki na nga sa sere na nga na kolobisa akosute na vie etikali na mitu ya bato etikali vraiment na mitu ya bato akotambola te na nzela tozala mpe bato quelque soit moto anga azalaki ndumbango nde bato baloba ndumba abota bamisisi kuta omona bango baboti awa papa di eza vie mosu mpe basi moto bandosala mpe mabe nana nga oyeba peut-être bandoluka place oyo ozala aomonaki atrouve bonheur na bovanda mais tozala mpe bato te oyi bato baokondamne mpo aboti ebele asundoli ebele ifale afuta boye non kongola komotema mabe papa didie tomeka mpe un peu kochange nano merci beaucoup ouais. Merci, chers amis internautes, pour occuper ndeko watu kopesa avis na ye. Donc j'espère to komi na suka ya émission na biso. Ouais, to yamba sous appel mususu. Oui, allô? 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 Papa tu dis? Oui. On va la Paris, hein? Ouais. Allô? Tozo ka papa to landa. Voilà, ah bon. Ngai nazo condamné vraiment ndeko mwasi wana. Question dans le boye. Ce qui applique la crise wana na nini na hôtel parce que bazala kiti. Est-ce que mwasi wana zaki na treta mabe? Parce que sotali position na bazaki na boxer. Donc ça veut dire bazaki na bilengi na bango. Ouais. Alors, ce qui applique la crise était parce que dès que vous avez intervenu que Azui, Asuki, Aluka Boyi, admettons appliquer la crise était. Est-ce que ben ngaba ke mobile ndaza mabe et puis sikoyo aza mabe parce que appliquer crise denga kufeli yango ba juger que bazo finga ye qui voilà Azui ba critiquer mais biso ba congolais to banano bien. Réseaux sociaux ba sele biso ngo comme cotisons na ndenge ya mabe. Na des choses où les gens ya mawa elongoli biso mawa. Ouais. Elongoli biso mawa. Peut-être muto sala ki ba réseaux sociaux soit sala qu'on a bit oyo biso utiliser ngo ba congolais. Mais ça déplorable. Liwa ya mutu ata sala ki nini, ata kufi na ndenge nini, ata zaki mabe. Ko profiter na liwa ya mutu boko ma ko critiquer mutu ango na sima ya liwa na ye. Ata sala ki nini. À l'époque Congo tozalaka boyita nga personnellement ngai na vu vidéo tinenga vidéo nga plusieurs fois mais au nom de Dieu na sisi na kotala ngoti na suka te na okora kotala ngoti. Ah oui, ça fait mal même nga pe donc na kora kotala ngoti quoi. Vraiment. Mais bato ba ocha commentaire wana apusa sala boya bota sala boyi. Est-ce que soki mbola boti ka mingi zaka faute ya mobali? Est-ce que mabezaka ya mobali? Makambo ya kabwana basi wana. Ngao naza pe na kaneti lokola ye. Na pe de gauche à droite. Mais c'est pas dit qu'il y a un jour dans ce kambo ekweli ngai parce que ba ex na ngato na bota na bango. Bazaka na posa ozo na ngati lelo. Donc songa azalaki mabe mais baluka ngati. Mais je te dis na bota ma 3-4 femmes. Alors, na mitie na place na ye. Est-ce que yenda zaki mabe? C'est pas dit va profiter dans les camons comme écouter la ndenge liwe écouter la ndenge wana et comme critique. Est-ce que bato on va peut-être na cœur bazala bande comme bazala bande tu écouter ndeko na yo moko quel que soit botan ndenge wana congolais to bébé makasi depuis qu'à départ ya Mobutu arrivé à Kabila biso ba congolais to changer congolais zaka muta mawa congolais et si là congolais zo pour moninga na congolais parce que bazo sepela vraiment on a ko baka naza vraiment naza la regret makasi na bande ko biso ba congolais biso ba tu commentaire ya mabe. J'espère que cela est dans son frère na ngai et bien frère ya mutu moko boye quel que soit comportement na ye, quel que soit mabe na ya ça na mokili o cha commentaire ya mabe te.
Alors, donc, soyez déclaration congolais. Maman Wana, en tout cas, et ce qui est bien, mon bar, ça se tranquille. Parce que, qu'on soit téléphone, dit qu'on filme mon poisson, ou qu'on peine na yo, qu'on filme na passe, dit qu'on partage dans les réseaux sociaux. Après, on va mais c'est quoi ça? Donc, pour naïa, ça n'est pas Amélie Champagne. Oh, il y a ça, intégration, si moi, ils ont le coup d'art. Admettons, après, crise, ben, on va ça, on va qu'il y ait un hôtel. Ben, on va ça, prochainement, les sous. Mais ce que qui m'a bien dit, on doit témoigner pendant. Nous sommes les gars du matin. En tout cas, c'est quand même mon carte, la carte de couleur, moi, on n'a pas dit. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Ok, bon, voilà. Au revoir. Merci, merci. Bonsoir à toi, ma sœur Belle Anthony. On te m'a dit que Nicoletta. Par le qui m'a dit que tu Oui, allô? Allô, papa. Bonsoir. Allô? Allô, tu es Hollande, maman? C'est en direct l'émission ou parce que je vois l'émission, il passe, je regarde l'émission, mais... Oui, oui, aux en direct émission. Tu es Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Ouais. Oui, en fait, Naniela Lobaka, juste par rapport à l'émission, par rapport à comment tu vas intervenir, comment le gens disent. Allô? Toujours très bien. Ouais. Oui, Lobaka, juste par rapport à comment tu vas intervenir et tout. En fait, comment tu vas Lobaka qui Oui, ouais. Dès que le monsieur Azaki Moboulou, Azaki n'a pas assez payé et tout. Bon, le quoi Azaki artiste, c'est vrai qu'Azaki n'a pas assez payé. C'est vrai qu'Azaki n'a pas assez à 50. À 50, à 500, comme ils disent. Il y a beaucoup de femmes, on a pour ça tel musicien, on a tel musicien. On a soit on mobile de poids à kitoko, on a telle personne. Ouais. Il existe beaucoup de filles bango moko bazolinga mibali na makasi babotana mobali ko funa botana mobali ko aza kitoko et tout. Ça n'a rien à voir na mutu azokufa et que bato ba ke mutu wana azui parce que asalaka parce que ça mobulu ça c'est pas normal, ça c'est pas être une personne, être humain. Moi c'est sans émotion. Azobenga parti comment tu peux pas au sur ça mutu tene ba même na ba comment va tu la caractère médicale au sol là mon doit assister est-ce que ça va au porter soutien jusqu'à ce que l'ambulance vaya bien qu'à ta benga qui va pompier avant que les pompiers vaya il fallait qu'il soit avec la personne moralement parler avec lui comment tu vas et tout parti au moins émotionnellement à ta téléphone n'a qu'à filmer à ta téléphone est à côté au moins doit assister mon tourner bazala kanae ata za makangu nae ata babima une fois ata babima deux fois ata babima 5 fois mutukutu normal ozomona boye na TV mutakufi oki passe c'est pas que le Congolais va utiliser Facebook ma pays makambo to mona existant nango tellement le loco réseaux sociaux et comme internet est comme partout les autres mona makambo les autres mona tout le temps même il y a des Camerounais des Congolais peu importe le Sénégalais ça existe des choses comme ça on le voit sur Facebook mais le problème est que quand les Camerounais commis faut pas tout bas à peine à monter mais pas juger les Camerounais autrement c'est pas me dire que non parce qu'elles ont mon boulot c'est que des femmes qui disent ça quel genre de femmes est-ce que bah oui pourquoi combien de bibali dans mon candidat yolinga moi si tant mon baza mon candidat ba vendre ba comment vivre au comme qu'on manquer ba respect donc atika na yo pour qui qu'on a mon candidat na yo ça c'est impossible et ça la bonté tu sois pour un esprit à des vers il y a pas couture dans mon candidat couture pour les locaux mais il peut se comporter bien si tu te comportes mal la personne il part c'est pas dit que parce que le mec est na poto tout parce que qui mon candidat ça la kana yo. Non, ça n'a rien à voir. Toujours le Kamuta Koufi, bazo filmer sans émotion, sans même apporter soutien. Même si Bazaki m'a mis, peu importe. Mais bazo Bazaki mon boulot, on n'a rien à foutre avec mon boulot, basi 500. Combien les musiciens, combien de basi bazan en gros. Il y a même de ceux qui sont normaux, basi 5, 4, 10, 5. Ça n'a rien à voir, papa.
ozomona nayebi te biso toraisonnande. Je sais pas si c'est moi qui réfléchis mal, mais il y a des fois makambo on comprend pas en fait. Ozo comprendre tendeni bato bazo réfléchir ni bato bela makambo ngo. C'est vraiment ça passe pas papa. Je suis vraiment désolé, mais naza mwasi aza mobali ata mena basi na pati ya motema na ngana assister toujours ata sala ki ma be ata je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais peu importe. Merci beaucoup ma sœur. Merci beaucoup. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, papa. On a intervenir, mon cœur. Ouais, Tokoyoka, vous en direct. Ah, on a intervenir. Celui qui ose monter ma bé, hein? N'est-ce pas que tu vas y avoir lui, oui, qui ose monter ma bé, hein? Mutozo kata monter, ma soeur vraiment azaki na problème na été. Comment on va koloba eloko ya ndengwa na eloko nande etona kinga makasi. Donc ça veut dire que ezaki lo moka ça qui est exprès ou quoi? Ça je comprenais pas. Spéculation sont bimébélé. Bamsous soit disant que poison, bamsous appliqué crise. Voilà, donc oui, peut-être que le témoin azala quitté moyen to justifier en exacté. Donc celle moto ayebi ce qui s'était vraiment passé ezaka la yemoro mwasi wana. Voilà. Mais biso tozo loba kaka oyo biso to moni tozo juger kaka par rapport vous ya sali vidéo pour to mona. Yenda sali vidéo pour biso to mona. A vu vidéo à publier. Ça veut dire que azaki na besoin tout ça la jugement wana. Alors on a loba kaka par rapport oyo ye la kisi biso. Image oyo la kisi biso ezake azo filmer mutu azo kata motema sana mona ponga mobali na ngana lingi mobali o ngana lingi na zalaka na ye en plus azaki na sous-vêtement tozaki na ye na kata chambre ça veut dire que tozaki na tenue mo légère mobali wana akoyi na se na moni place akoya ki tapis moko to ba tapis o to tchaka na ba chambre wana to popola makolo po avant matana mbetu en tout cas tapis wana yango nde place mutu na ezalaki makila na ezotanga tu vois makila ezotanga nga na mona ki tapis wana mobali o yanga na lingi papa na kozwa temps ya kozwa téléphone parce que téléphone na yo la ozwi yango ozokota na kati ya téléphone leta oluka place ya vidéo obanda ko cliquer vidéo ebanda emitia en marche obanda ko filmer mobali na yo pendant que azokata motema papa na na ebite mwasi na koloba likambo ndenge wana ke abanda aza na temps ko sa mobali yo lingi okozwa temps wana no ndenge nini ozana nuta wana ndenge nini ya kozwa telefone na yo obanda kofilme mobali na yo oyo yo oza na ye na kati ya chambre ntango azwaki yango ndenge nini parce que mobali lera akwei réaction ya mutu nyonso peu importe mabe ya mutu peu importe oyo asalinga nayebi nanga vi na bango te parceke biso tovandi na mibali toza mpe na mabe oyo basala biso ya bagrave ya badanger na mibali mais mobali lera akwei mutu kaka oyo ozalaka ne na ndako ata kutu voisin na yo ata kaka voisin na yo ata mutu moko boye kaka o te tovandaka na ye kaka tosangisa adresse tovandaka esika moko akwei boye papa le temps wana kozwa telefone bando filme boza te immeuble moko na kati ya immeuble omoni mutu akwei ozwa telefone bando filme okozwango ndeni réaction ya liboso ezalaka kaka seko soit okimi mbangu na libanda na balabala obandi kobelela bato baya soit okokwela mobali na yo obandi kosimba ye ozokanga ye ozozongisa maboko ne mpona moki maboko ne ezokende ezozonga donc nayebi te okosimba mobali ne ozolela qu'est-ce qui se passe papa nini likambo nini mais telefone yo ozotala ye en plus azobana oyebi koya motema mabe bon wana nayebi te soki bato soki eza ngamu nazocomprendre mabe ou quoi ça je sais pas. Non mais bato bazo répondre on a que oui bayokaki yango oui. Oui, mais le fait que yako juger mutu azalaki mobulu azalaki boni za nango ba détail papa omoni ne to mi juger maka vi moni bato so to bandi ko tala ba vie ya mutu moko na moko papa
Nandimi na ngate muto bamba mwa bali ana libanga za. On a tous des erreurs. Oui. So peut-être bando tala na penza bien moko. Mibali basala biso mabe. Basala ka biso ba mabe ya danger comme pe biso baso sala mibali ya to to baka mabe ya mibali le kaka. Mais tout tchena noté ko asala ki boye to pendre na noté. To wana nanu ko luka kaka to ba mema mabanga parce que soki mwasi kuna mibali basi kopeta ovona ba master awa azokanga mibali na wana basi alongwi ana Belgique ake bota na France akangi epe acte de naissance auto déclarer mwasi quelque part to vivre ngo ya ba sorte nyonso mobali atiki mwasi na ndaka kosa ke kima mbangu akima ka mbangu awa kimi mbangu yozo kasambala ke na kosala ka footing soki leo nini akima ka mbangu ndoka kokima mbangu wana mimi pe bidwa mai akene kuna sali masoro na ye azongi papa to yebi basole be basala biso ba vantir ubala koso ya kero beta muziki o kange kuna boyoke kange na ndako adresse moko atia kuna quelque part atia adresse o kange na mwasi kuna mozomi na ope calme na yo moni ba couple be na ba mboko papa nanga ba histoire eza ya grave mais bato bazo boya mibali ba moté ozomona bazo ko rappeler boya mibali ya moté na soto moni histoire moto to zui yango to komisa yango to funguli livre to bandi kotangela ye moko ndike biso to ko banzambe na Yesu ko to bandi kotangela ye moni yo na 2011 osalaka boy na 2012 osalaka boy biso to ba nani poto juger mo mbali wana to ba nani biso to ba nani poto banda kotangela ke ba masumu na yenyo osalaka na muki to ba nani pouvoir ni tozana ngo to koma na biso ba congolais ya kotangela bato ba masumu na bango basala na ba vie pouvoir ni to koma na tozona mambo wana wapi eza nini na ba congolais to tika ba biloko oyo soki pe muta boye mobali kaka bango bato balingaka te mwasi wana mwasi mabe musala na ye kobenga na mobali musala na ye bosala boye bolingi pe muta boye mobali te soki aboye mobali papa kaka bango bakongoli bakoya babandi mpo mobali wana soki abimi kaka libanda bandi kolela kaka mpa base bandumbu bazaka libanda oyo batelenganaka wana papa na baozongela kaka yo mwasi wana kaka boye kasi te musala nde kaka koboya mobali musala kobenga na mobali oyo azovivre na ndako moto ayebi yango aza te oyo bazosopelaka bamibali bapetrole baessence sikoyo eloko mpe ya kokamwa nayebi te so botalaki bien ndeko akufaki awa mobali na singa ya mayaka na loketo so botalaki mpenza bien wana kuti namonaki yango te papa bavantire eleki trop basi bazotumbaka mibali bapelisa essence na Belgique histoire moko eleka na Belgique mwasi asopeli aboti na mobali bana 5 comment moto oyo aboti mobali bana 5 ake osopela ye pétrole faut comprendre qu'est-ce qui se passe totika kaka kokondanaka bato moto azokondana so mayi babeta yo moko loba nanu ya yo akobanda kokondane mondinga beta no histoire na omoko beti beta no histoire na so bozalaka mpe mwasi libala toyebi te poto ebele bafanda mpe aba toya totikala komona ata na copain moko te basalata inane mais oyoko asala 25 ans na poto mais jamais afanda ata na mobali pendant 1 an ya pamba na ndako aza na ye kaka ayebi na ye kaka vie yaki deuxième bureau loko ali parti akola nango donc wana nde amesala nango mais soki avandi lisolo ya moto aboyi mobali problème mobali aboya mwasi problème bino mpe mibali bolingi libala esila te ata ezosimba te bolingi kokabwana te donc bokosaka kaka ke toza bien soki moninga soki décision alingi na ye so te na libanda bapandre yo mwasi mabe ata ozosouffrir ovanda kaka wana kaka kongola alingi bongo ata ozosouffrir ovanda kaka wana bazoki lisolo ya mida awa bake na amida ti batiki amida sikoyo tokomi na papole teme libala soki ozosimba te amida ndenge afandaki na jibe aboya jibe te afandaki na kinwani aboya kinwani te soki ozosimba te simbi te aboya amida vivre na libako ya jibe moto ayebi yango te fale amida mpe atiela jibe poison te soki esimbi te simbi te jibe poison parce que JB modèle a bota na basi na poto awa modèle JB alem so asala bafanti JB musicien oyo amida mwenda ndako na mutu hebi amote mamida bote mutu bona misa to donc ayebi pourquoi akoma na ba niveau mo atika na ye alekile banzela mo bola so esimba amekaki esimba kite place ko simbula vandi amemika ngamba eza pasi makambo mama merci beaucoup Bena merci pour l'intervention na yo bandeko bayoki yo donc merci beaucoup au revoir
Merci, merci, Bandeko Balandi. Allô? Bonsoir. Allô? Allô, maman Tokolanda yo. Malubombo kayo. Oui, bonsoir, Masuki. Bonsoir, ma Véro Kelani. Oui. Volume. Nalandi, en tout cas, nalandi mission oyo ndengi ozo salelango, allô? Ouais, toujours yo kayo, lobano. Oui. En tout cas, merci. Bandeko nyonso bakolanda dans les partout na mission Masuki eza bien na ba conseil kitoko ezopesama parce que nakanisi nalandi mama oyo akutolo basikoyo boye ndeko na biso wana na conseil apesi na oyo ndeko mobali alekaki nalandi mission ndenge ezoleka eza pasi mingi ne tozoba nini na biso sosio ndenge makambo ezoleka kaka ya biso bato mwindu ndenge tolobi ke bareseau sociaux basali yango kaka mpona bato mwindu bapiblia kaka oyo ya mabe ezochoke baversion ebimi ebele nakanisi natindeli yo grande sœur na ye moko pati awuti koloba version oyo longa nayoki nabengaki source mpenza na Norvège. Mwana mobali wana ozo condamné, oui. Tozo condamné pe mwasi, oui. C'est normal parce que liwe ezali liwa mutu akufi. Faut condamner kaka. Mais mwana mwasi wana na Norvège, ça fait pas longtemps baza na kati ya Norvège. Parce que pour yoka ba version outé. Mwana mobali, mwana mwasi wana aza na Norvège pas longtemps. Na kantina akuta komine une année te 2 ans nana comme basala 2 ans te une année na Norvège akuti kokoma po ba doyen bafandaka na Norvège balobi yango na bato oyo sikoyo pa corps ezali na hôpital faut kotuna parce que baya na côté ya nord ya Norvège pa ya akufeli na kati ya ndaku ya mwana mwasi wana bapesa ye o l'état pesa ye donc bazalaki bien bazalaki na kanda te nini sûr basaki na basali makambo na bango ya quelques je crois 10 jours autaki kosala neti lokwa crise asalaki yango bazali mpe na mwasi bien akangami kaka ndenge akangamaka wana mwasi sikoyo azotala bi o amoni ye ndenge azosala ndenge asali wana ndenge balakisi ndenge afilimaki wana butanga ningani ti abongi azongi abi o ndo moni ndenge uti kosala na ndenge okangami abi o non osala yango banda kala po bauti kolingana na Facebook pas longtemps ya lobi nini yo moninga nasali abi ndenge osaleli yango en tout cas okanisa motu aza maladi soki maladi nini yango fo luka nzambe pourquoi okangami ozoningana yabi o na ningani okangi maboko osali oko bloke ntina azobenda na bengi yo na moni ozongi alobi soko leabi bon ye moko mwana mobali wa alobi pati ake ye alobi ne soki bongo te soki nakangami filme natala ndenge wana soki ndenge nini nazosala abi okomisaki okomaki misiki obangisaki ngai bazalaki na bango bien baleki mpe vi na bango bien na kati ya ndako wana bazalaki bango akufeli oyo na hotel te na kati ya ndako bobenga na Norvège boyeba basource mpenza na milieu ya bakongole oyo bavandi batakala ya Norvège parce que corps mena eza na mbila eza na hôpital baza na autopsie basosala autopsie bakangi mwana mwasi wana te parce que mwana mwasi wana abengaki polisi ntango abandi yango abengi ambulance abengi polisi ntango moni oyo ezokoma yana ntango bandaki koloba oza mabe ozosala ye amonaki andimaki te ntango azwi appareil na ye azokofilme donc alobi oza mabe komo kokosala nga boye donc aomona ngo kaka neti asalaki liboso eza kaka bongo abandi koloba na ye abandi koloba na ye ezokontinue me wana baambulance bazoyaka bazoki mpe mwana un peu du temps bakomi wana ye na paniki wana bato bazoloba wi baversion ebimaka ebelebele
ndenge matomonaki makambo ya soki gradi soki makambo biso na communauté na biso soki likambo ekwei bato balingaka mbala moko kosala makambo batie na réseaux sociaux bazoloba oui c'est normal ça fait mal mutu moko takoki kolinga ni ndeko na ye eyela baliwa oyo tozomona kaka ya bamai oyo bandeko na biso bautaki kokufa bato nyonso tu basepelaka liwa te liwa mutu moko akoki kosepela nango eza te aza mwana mbala kufaki na mabe na ye mwana mwasi mpe wana aza na mabe na ye mais fo oyeba version oyo euti koleko nazoyebisa bino bato oyo ya Norvège oyo bapolisi bakontakte bango mpo mwana mbali wana asa na mokanda moko te neti eyali awa oyo bazwi oyo mpenza baza bata mitema mawa so balobi babanda kodie mbongo mpo kori wana ekende bakokundewa mpo azalaki na France ntango alongwa Londres bakomaki kovanda na France na Paris na mwana mwasi wana balingani na Facebook ali bakomi kose fréquente pas longtemps akendaki kokende aye kuna ya 3 semaines azalaki kuna akendaki kotala kopine na ye baza copine ndenge boye famille oyo ya pati grande sœur na ye awuti kosala émission tout de suite la na kati na tindeli yo awutaki kosala mission na moya expliquer ndenge ndeko na bango ndenge akufeli ndenge bango mpe batindelaki bango ça fait mal akomona ndeko na yo azokufa na situation wana ndenge mpe alatiaki ye sous vêtement ndenge selo mwana mwasi wana ndenge expliquer na badoyen oyo ya Norvège baza bata Norvège mwasi wana yebani mpe mingi na Norvège te mpe ye bata yebani mingi na Norvège te ndenge ezali wana polisi akopesa call mpo bacongolais soki bandimi basangisa mbongo mpo basomba basala bacercueil banini mpo bakunda ye na Norvège ozomona donc tozoloba ça fait très mal conseil oyo pesi Didier ete ya batata ete ya bamama tokomi na moment oyo peuple congolais azocomprendre te pourquoi soki likambo ezosalama bazobimisa directement bayebi buzoba nyonso na réseaux sociaux ebimi basoki bamoni makambo mitaka na tui mbameni babimisi oyo ke tozoyeba te na moment oyo le bato bapeuple congolais afukama aluka nzambe aloba na nzambe tozonga na susi pourquoi makambo ezoyela kaka biso na communauté nyonso baliwu eza nango mais communauté congolaise ezomo bon na oyo ekuta eza débit ekoya encore pure ntango tozongi te donc eloko oyo kana koyi koloba yango wana bato bazwaka biloko batya bacommentaire na bango ndenge balingi mais koyeba mutu nyonso to aza na mabe na ye nayoki papa moko alobaki oyo mpenza azali soki mama motabi soki oyo azali akolibanga mais yo mutu to mwana mwasi wana soki mpenza moral ezali kokondane te azofilme mwana mobali na ye bazalaki na ye bayaki na problème te po mikolo baza na love na bango ya bien donc soki mpenza akofilme po atinda ngo na réseaux sociaux non atindelaki ndeko na ye ndeko ya mobali mutu bapanzi yango même pas master bango bayebi ti bango mutu batindi yango siko na réseaux sociaux ekei toboyaka mingi ezala intimité soki mutu akufi neti na basous-vêtement ndenge tomonaka grand frère na biso bakufaka pourquoi bokofilme mutu aza na sous-vêtement na lere ya bakulutu na biso que son âme se repose ape bamadilo bato balingaka te bomonana na bababia pourquoi kotia mutu na réseaux sociaux ndenge wana mais congolais aza na courage mpona kotia soki amonika makambo ya mitakalo ya buzoba yango na batiaka na réseaux sociaux yango na ete ya mutu nyonso ta bomizonga mutu zonga mutu bato bazonga bato bomisosola tozoloba mission mais basosola mpe ya solo kozala nango to na basi ebele eza nango na ntina eza nango eza to kopesa conseil na trop tard to kozala na mibale ebele kopesa nango na ntina te kopesa conseil minute oyo eza trop tard te na bato oyo baza vivant bazoyoka soki ya solo conseil oyo bayoki oyo opesi bango moko na moko ayeba ozala mobali oza gigolo ozala mwasi oza gigolo mais sosola tozokende wapi na bane oyo toyaka bapoto ezalaka boye te sikoyo bane oyo tozokoma boye mutu na mutu ayeba eloko nini oyo alingi eloko nini azosala tomituna na kati na biso peuple congolais akomi na moma oyo azali su na mawa te na balese kuna bazoboma bato jour pour jour siko mpe congolais mpo asala moningani mabe ekomi nango sutu na mawa te mais pourkui ekomi bongo mitema mabe ekomi na mutu
donc mutu kati na ye azonga mpo ayeba ke ngai mpona koluka kosala mabe nasosola ntango ozoboma mutu to ntango ozosala moningano mabe to ntango okamati kaka foto otini na région sociaux to ya mutakala to ya buzoba bato bazoswana ofilima yango lansa yango nyonso to wana yaka mabe kindoka eza te kaka mpo okumbwa na butu okende koluka kindoka ezali kaka soki ozwi eloko ya mutu osaliri mutu biso toza babantu bapeuple oyo toza eli peuple oyo ezali choisi par Dieu tout puissant Saint-Esprit apona Congo peuple Congo ozoboyebaka te apona biso mpo tozali peuple moko ya tozali beni me biso moko tokimisi yango kozanga na motema na biso ya mabe tozokolata salite ya buzoba ata moto asambelaka kobima banda tongo ake kosambela ntango azosala moningane mabe na kati eglize kaka meme na bakati ya ndako mibali basi tokokota bavie privé ya bato te meme ata masuki ndenge oza wana moto akokota vie privé na yo te ça t'engage ke toi na mwasi na yo me mutu oyo azali na kati ya mbomoto ntango ndeko azokufa ça fait mal azoki courage te me tokokondane ye me pourkui emonani ndenge wana nzambe alingaki permettre mpo sikoyo ete ya bato mpe alengaki na kolenga le mosu azalaki kotremble yango nasalaki eloko wana tokoloba foti na ye miniti oyo polisi akangi ete me polisi aza na corps ya basali autopsie bayeba eloko nini mpenza ebomi ye polisi akoloba yango apres azozwa contact na communauté oyo baza contact na polisi wana na Norvège mpo bayeba niti sikoyo bokosuka wapi mission ezosala bobelela bino bajournaliste bobelela boloba soki bapesi corps wana na mwasi mpo bakopesaka mpo bakontakte ye balobi kaza na mokanda te sikoyo tokosuka wapi bakopesa yango epai ya nani tokosangisa mbongo corps wana ezonga na famille bakunda yango na Congo to bakokunda ye na Norvège kaka bongo merci ete ya biso nzambe asosolisa peuple congolais eloko nini ezokoma na biso mboka na biso kaka bato tozokufa partout tozokende Congolais azokufa tozososola te pourquoi bato bazoboma bato jour pour jour na Congo baviole minute par minute peuple moko boye Rwanda ezoboma biso sikoyo bozososola te biso moko nanu awa na kati ya poto mwa moke bato bazokufa mwa moke mobali asali mwasi boye mwa moke mwasi asali mobali boye bakati boye kaka peuple Congo botuna na bozonga na bunzamba bokoko na bino matondo mingi nzamba pambola. Merci beaucoup. Merci Didier. Ouais, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Merci à tout le monde. Boyoki conseil bandeko babengi. Merci na bino tout oyo besoin qui temps ya ko répondre na ba intervention na bino. Merci na bino tout oyo besoin qui temps na bino atamula yo sali presque 2 heures ya olanda émission oyo. Vraiment nzamba pambola bino. Ingeta à tout le monde. Donc, tout le monde a l'issue. Na yo kini ulubi na uluka la fille encore yemoko l'issue. Na kozwaye. Et puis, bokoyo ka version na epenenge yemoko pe akoloba. Vraiment, nzamba pambola bino. Bino nyonso essaie de la grâce. Bino tout team si parti. Bino nyonso. Super Anita le vrai chéri na Lyon. Ma femme bien-aimée. Bino tout. Ma sœur Donna da Casa. Autrement dit Adrienne Kinkani. Famille Masuki nyonso bambote na bino. Mon beau-frère Dominique Kinkani. Mon grand frère Eli Mananga. Bambote na pa ozali. Tonton Isidore na Frankfurt. Bambote na yo. Lili Masuki. Jackie Masuki. Bambote na yo. Vraiment, bino nyonso. Bambote na bino. Papa Shora Kongwalenga. Motema Pauline bambote na yo. Ma grande sœur Marceline en Allemagne, bambote na yo epai ozali. Vraiment bino nyonso Rifem Masamba mon beau frère, bambote na yo epai ozali. Tout le monde a dit bongo vraiment na mbala ya sima. Viviane Mavungo, bonne soirée à toi. Yvette Okunji, bonne soirée à toi. Gabriel Masunda, bonne soirée à toi. Dorcas La Fleur et Makonda, bonne soirée à toi. Brigitte Sako, bonne soirée à toi.
mon pasteur Timothée Ngiesi, bah, bonne soirée à vous. Vraiment, tout le monde a dit bongo dans la prochaine émission. Merci. Nzambe a Pambola Bino. Azana Bino News.